lelo tozo sala bino makusa mweza nini soso ya mboka bacha lumba na kati donc yango bevite na biso basenga kibiso. Chaîne YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle, Chaîne du nouveau, pas comme des autres, quoi. Barbie, ah, on les place, ma Kambouzali. Bonjour, bonsoir, Balantina Bisso, ya chaîne Abisso ONG 7 télévision. Donc, ngande qu'on a vu maman Madova, na pesi bino mbote ebele na émission nanga ya ma cuisine presque parfaite. Donc, bisika bozwami na bandaku, na misala na babiro, bisika nso bozali bambote ebele na balanja biso. Donc, nazo pesa lisusu mbote ebele na yemei. Donc, papa na biso, cordon na biso principal. Papa Jano Kachala bambote ebele bisiko zali na momi na biso na bana nyoso bambote ebele. Donc taye siko na kati tozo ke na cuisine na biso na présenter bino elubu ya mkolo ya lelo. Mbala sima na ote ko présenter bino pondu to chengu bala kati na solo. Turoyo toye ko lakisa bino lisusu elubu ya sika. Tokende na cuisine to lakisa bino elubu ya sika. Chaîne YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle. Ok, kande na lobi tokota na cuisine na biso tozali lelo tozo sala bino makusa mweza nini soso ya mboka bacha lumba na kati donc yango bevite na biso basenga kibiso nazo lakisa biso soso yango yo presque tosi tobomaki yango j'espère bino moko bozomona. Donc eza soso ya mboka tobomi yango deja tobongisi poso tobi toboma yango tolongola ba poil na miso na bino eza musala moko makasi yango toye kolakisa biso soso otokolamba lelo yango na sina bongisi soso na biso yeyo soso ya mboka vraiment yango yo nazolamba mokolo lelo. Bon na kati ya soso na biso ya mboka na yebisi biso ke na kotia yango lumba nanga yango yo. Donc yango na présenter bino na kotia na kati ya soso na biso ya mboka yango lumba na tie céleri kasa moko naza na posa ba céleri ebele te naza na posa plus que lumba nde yokana. Et puis na kotia nyoso boeteleke ebele na kotia kaka ndambu na kotia yango litungulu nanga moko na kotia yango ai nanga yango yo na kotia yango poivron pe moko. À part poivron na kotia pilipili nanga mo pilipili sala kapelengi na kati ya nzungu na kobwaka ngo kamibale bo mibimba kabu na sima nango na kotia yango tomate kaka ya mbuma ya boîte te. Donc 3 mbuma yango yo bozomona 3 mbuma yango ekokota na kati ya soso na biso. Donc soso nanga na kotia ngo babiloko ebele te. À part oyo na kotia ngo ndambu ya muscade nanga ya poussière mukie et na kotia poivre blanc mukie pe kaka pona lingi et dominer solo ya lumba nanga te. Toza pe na mafuta huile o tokosalela soso na biso. Donc cuisine nanga ya lelo tosuki kaka na biloko oyo yango na osalela soso nanga ya mboka oyo ba invité nanga basengaki. Balobi mama Madova lambela biso soso penza batia lumba na kati ya biso baluba. Mingi baluba nde baliaka yango. Nabi ok ça va na kokisa posa na bino po biso atoza na posa to kokisa ba posa ya ba invité na biso pe ya ba fanatique na biso. Donc ne balingaka biso soki bino pe ba invité kuna na nani na bandako bomoni elubu moko boye bosepeli ke na lambela bino yango bokoki kokomela nkande bokomaka. Madova lambela biso eloko tel tokosala yango toza na posa to la kisaka mukie na bana na biso na ba mama na biso na ba papa na biso. Donc totiki 5 minutes leta ke na bongisa biloko yo to tia soso na biso na moto.
Bon, ka bande konde na yebisa bino ke soso eza pembeni eza déjà. À part soso na biso tokolamba, oyebi musuni bonga quand même na légume ba maman ba papa. Donc musuni apamba bo en tout cas ça la bien té. Na biso na soso na biso tokoliango na légume yango bitekoteko. Bitekoteko na nga yango yo. Oyo nde na kosala ngo na soso na nga pembeni. Bon na kati ya bitekoteko na nga nazotia solo. Solo oyo nazotia ngo na kati ya bitekoteko na nga. Na kotia de pilipili ya mbuma na kati ya légume na nga. Na kotia nguba mubesu banika. Nguba na biso mubesu banika yango pe na kotia na kati ya ndunda na nga. Na kotia poivron moko. Na kotia litungulu moko. Na kotia ai yango yo nyonso boye kota na kati. Et puis dembu na biso tomate ekokota na kati. Et puis naza na ndembi, omoni ndembi, nasali ndembi mingi te. Kaka boye. Omoni oyo ekokota na ndunda. Naza na céleri, des tiges à céleri boye ekota na kati ya ndunda nanga. À part ça, donc légumes nanga na sa rosala ngo vert. Donc pour garder vert nangwana eza na besoin ya bicarbonate yango. Bicarbonate yanga nangoyo eza poussière na kufungula na kati avant na sala bokomona. Donc eza poussière eza na kati ya ba chasser oyo na kotia na mai na zui légumes nanga na kotisi na mai pour garder couleur à vert. Na posa légumes nanga za jaune te mais la vert. Donc voilà des recettes nanga oyo na kosala bino légumes. Donc biloko kota nango yango. Donc botike nga susu 5 minutes etake na bongisa tomate yango likolo ya moto. OK. Kata soso na biso tozo bongisango déjà ba poa laisser longwaki nango komika ko kata poto chango na nzungu na biso e banda kotoka poka ndenge papa Bonheur Yave na Congo Central Bonheur Yave motema mama soso il faut que longola makolo bien Bonheur Yave motema ya mama Angèle atakai alobi madova basoso bakataka ndeni yango nazokata soso ayebaka kokata yango te papa Bonheur Yave yango donc ba respectaka boye bakataka penza boye papa pe Augustin yepe alobi ke madovo zo kata songo penza ndenge mwana ngana kata akabikatela Augustin Kulenga mwana bundes papa Augustin bakata kande boye soso ezaka penza ko respecta na ye na musuni yango yo ekoti ndenge mwana bakataka soso tango zo kata ngo fo kitango motema okata ngo na ba norme nango kokata ngo lokola ngombe te ngombe bataba tokata akabikatela mais soso ezaka na norme nango ngoni neti soso kotambola bo munoko il faut kolongola ngo munoko eloko pe ya mutu awa il faut kolongola alingi mutu alingi mwa ba makolo na ye neti boye ndenge wana bato musuda mutu na mutu azana shwa na ye mususu mutu esala ngankele mususu abi ngape na mutu ebomanga na elengi tala kaka nanki papa sia ventour de la verdade mutu baliaka babwaka kata akamwe papa si akamwa lobi babwaliaka pe mutu ngana okoka te te ba musu baliaka ba okoka la bango peza ke lengi mutu ezaka na elengi nango ka bande konde tolobaki tozo continuer kosala soso na biso comme na suka omoni ba makolo oyo eza importe eza na ba poso tolongoli ba poso na tobendi tokati ba manzaka neti linzaka moko etikali awa yangoyo donc tokataka manzaka boye poza la propre donc
manzaka onyo faut kolongola ngo soso oyo elembisaka bato ebeleka mpona mosala nango oyo déjà boye komi prêtre oyo eza michopo akati ya libumu na ye yango siko tolingaka yango awa boye tobwakaka te mosala nango yango tolingaka mpe na misapi boye tolinga na makolo na ye boye donc il faut kolinga penza donc bato mosusu basepaka kolia kala makolo oyo donc neti na ekolo ya baluba soki otie boye te babengi yo mwasi moyibi mpona nini donc mwasi moyibi eza te koyibi soso mobimba mais soki oservir na mesa neti soso mobimba oyo ezangi ou soit ata eloko nini oyo to kingo ezangi à part kingo to mutu ou bien eloko ya zielo jésus oyo ezaka na sable wana soki ezangi tanke yo olambeli basemeki na yo nayebisi yo ke bakobengo mwasi moyibi kande nazobongisa oyo eza litungulu nazorape litungulu ekota na kati ya soso mpo etokela na soso oyo poivron nde nabaki ekota na moko totokisela yango na okata poivron moko kotokisa nango na épice oyo eza ndembi na céleri nasangisi yango na okata po ekota na kati ya musuni na biso bien goût ekota bon sikoyo nauti yango na kati ya soso nanga natie litungulu moko natie ndembi déjà oyo poivre blanc mukie kaka poussière mukie oyo eza muscade mukie kaka pe natie mungwa nanga pe nalobaki ekipe te mungwa donc nga asalinaka kipe te mungwa kaka soso naotiango na moto tokotiango mai te yango moko na soso obota mai nango soki eboti mai nango wana ekauki soki musuni elembi te nde tokozwa ndambo ya mai ya mokie totie lisusu letange tobebisa musuni na miniti oyo toza na posa mai te ka mai nango moko ekobota na fini tokomi na étape nde touti kolongola ndunda na biso na kati ya banzete tosokoli yango kitoko siko tozokata yango lokola eza légume vert eza na ekateli nango bakata yango mike mpenza te comme mpe nakozwaka na maboko na kamoli parde awa esili mais lelo nga nazokata yango boye minene mike te omoi nde nazokata minene ndenge papa Aimé Kunga Switzerland atunaki nga lobi légume wana sikoyo ndunda no okata ngo to okotyango mibimba papa Aimé Kunga Switzerland yango les grands producteurs ozoma nde nazokata ekoki kaka boye kande tolobaki oyo sikoyo nazotuta ezali ai nanga yango oyo natie oyo eza poivron moko natie eza mpona soso bepisi na biso ya kotia na soso lelo bomoni ke na rape yango te na raper na nde na rodel chambala na kati ya Rodel Chambala na kati ya Maroc boye nde batutaka donc kuna soso na biso ezotoka awa tozo préparer et puis so tokosala nango soso na biso tokotia lumba
tozotia mingi te mukie donc biloko nyonso il faut à mesure ba maman ba papa ba jeune fille ba jeune garçon donc tant bozotala donc olambeza nango likamba gravité ezaka juste kaka respecter kaka ndenge basalela keloko moniki eloko ebima nango bien nde na tie bicarbonate nanga na otia boye après na balusi bokotala ndenge tozokende étape par étape nde tokopasa ngo na passoire. Bomoni ndunda nde totiaki yango na moto balusi yango na kati ya mai ya moto siko tokitisi yango totia yango na passoire. Passoire na biso yango topasa yango siko tobimisa yango na mai oyo totiaki ya bicarbonate po kopase yango via bicarbonate nyonso esila. Donc tozo passer yango na mai ebele ata kanti mobibo ko silisa po anigwa bicarbonate yo kana lisusu te po ndunda no etikala pepele et garder vert nango etikala na harmonie à vert et puis tango épice ekota ekopesa elengi makasi. Donc tozo continuer ko passer ndunda na biso. C'est bon. Quand tolobaki na uti ko passer ndunda nanga siko nazo tia mafuta huile na kati ya nzungu mafuta mukie kaka ya légumes na biso. Donc tozawa bomoni étape na baki ke sunani légumes na biso kota solo na biso siko yango tozotia. Elle chante Chantal, bienvenue. Otuna kile kinobi madova. Nini osala solo na biso yango yo tozotia awa. Wana pena mwana mama nanga penza. Grande sœur, ma grande sœur propre. Na kati ya Paris. Chantal bienvenue. Yango. Oh sikoyo to profite ko chamba bona matungulu. Yango. Awa eza ndembi na biso yango pe na osala ndembi te. Oyo sikoyo eza ai na tutaki na liboka nanga yango na tie. Grada Bellamy, mwana kati ya Liège. Papa Angrada Bellamy, yangoyo elubu yangoyo. Madova elubu olamba mkoloni ngalinga mingi, alobi na ngati alinga mingi, légumes verts bacha solo. Yangoyo yango nazolamba. Papa Angrada. Wa simbi masolo na kati ya asimbi masolo taba. Yangoyo. So nani légumes na ngana tia na kati parce que légumes na biso presque ezalaki prête ezalaki déjà prête nde na kalingi déjà solo nanga elembi penda nanu malamu te tokozela elemba makasi te donc ndenge déjà sali boyo ekoki nazotia sikoyo ndunda na biso na kati yango ndunda na biso yango tozotia yango na kati. Touti ko passer ndunda na biso kitoko sikoyo tochango na kati ya solo na biso totiki yango boye na likolo evanda. Bon à part ça étape nguba yango ekoki nguba ya mubesu banika yango mingi te tocheka amukie c'est tout yango. Donc na kati ya ndunda na biso toche solo na tie tomate te ya bomoni bien que na tie tomate ya mbuma te na saleli nanga ai nanga ndembi nanga litungulu nanga après na ekozwa nani solo nanga na tie na kati na kalingi mwa muke nde siko na ndunda na tie na kati na nguba mubesu banika na tie pe na kati. Donc tozo tika ngo boye 30 minutes bongo tozonga. Quand to baki total ngo après 30 minutes tozongi kotala totala soki elembi to ndenge nini jusque là to chaki na no mai te ka mai nango oyo ndenge to sala ka to che yango mai nango eboti nde yango yo namoni ke mai nango ekauki mais soso elembi te donc tozo obligé to cha moi mai bisusu muke et continuer kotoka po to ki kolamba biloko makasi te donc bomoni moi mesure mai na tie
donc etoka lisusu etoka po elemba nde tolobaka kaka soko ozolamba biloko kitisa motema donc eloko musuni elemba tangu mutu akoliango na munoko eza ya kolemba ndako yoka na elengi ya musuni kaka soki eza makasi boye wana en tout cas ofute na yo eshue kande na lobi ke totikaki ndonga na biso 30 minutes ere totiaki nguba sikoyo tozongi kotala nzongu na biso awa namoni ndunda na biso ekoki donc ekangami nango bien solo na biso elembi ndunda na biso elembi donc nguba pe esangani kitoko makasi donc tomeka mungwa na biso ekoki donc ekomi kokitisa nzungu donc ndenge eza wana mwana mama na donc mwana nanga aza kuna na Belgique Yannick Yann donc mama leki mama do ndenge balamba légume vert yangoyo donc eza facile ndenge mona Jonathan na Bundes kuna mwana nga donc yango Jonathan Kaembe donc moi di Kaembe donc famille mobimbeza kuna donc légume yangoyo donc eza nango facile eza nango likambo compliqué yote donc to comme une étape to kitisango na moto bandeko toyeso kotala soso na biso po tobakisaki yango mai po elemba namoni mai yango ekauki vraiment kiti namoni pe soso na biso elembi tozokitisa yango po tokalinga yango totiaki kalungu na biso na moto totie mafuta po tokalinga soso na biso ndeka tolobaki tozalaki na etape ya nini tozalaki na etape ya kotokisa soso totokisi soso na biso tozwi yango tochango totokisa na mai na ezanga mai nango ebota ndengo batokisa ezala ngombe ezala ngulu donc oyo biloko eza na frais ya mai batokisa yango nanu sanke ocha mai na sisi kotokisa soso nanga namoni ke musuni na meki ebeli te nde nazwaki ndama mai na che na tikelango sutan touti kotala ebeli tokitisi nde na che mafuta nanga échauffé comme ça na manda okalinga soso na biso soso oyo tolobi eza soso ya kotambola soso ya mboka eza soso oyo ya wilikite tosombi mpona nini soso ya mboka bainvité na biso balukaki balia soso oyo ya lumbalumba wiliki soko che lumbalumba ekozala nango bien me ekozala pena malamu te mingi soso ya kotambola nde simbaka na lumbalumba c'est ça donc naotia yango lumbalumba nanga donc na minute oyo tikelinga 5 minutes mafuta échauffé po tozonga kokalinga soso na biso etape ya kokalinga mafuta na biso totiaki na moto échauffé tozokalinga ngo mwa mokie kaka juste ekoma kaka rouge Jésus donc moi to lamba ngo boye eza te malgré eza ya lumbalumba bakalingaka kaka kami Kaembe mobimba Kaembe na lubimba shikuna wana famille na ngai shiko Kaembe azopesa bashiko na lushiku na bango balandaka biso donc omoni ndenge nazosalaka video boye po bopartageaka bozolike bozoaime bozokomante moi mato baplace wana efalaki mpa olamba bo ozongisela yango boye baconseil na biso mpe esalaka biso bien ozomona donc botikaka biso boye te boemaka bopartageaka mpe ndenge nayebisaki bino ke oyo eza ONG esungaka baorphelin donc tozawa tango tozosala bémission boye tozobwaka na YouTube na chaîne na biso ONG CTV parce que tango banani bozolike wana bozotia bajeme bozopartage bavi na bino ezomata tango mwa mbongo ekota kuna na YouTube eza po tosunga bana baorphelin wana bazwa eloko ya kolia bazwa eloko ya kolata epuis basoin na bango surtout soin na bango mamaladi
bana bazobela bela mingi tande tozana elanga boke na hôpital boetala ba facture donc lisungi na bino ekosala biso bien lisungi na bino ekozala wapi kaka ko aimer kotala ko partager vraiment nzambe akozanga kopambola bino te bandeko bo soutenir biso de tozala uni tozala bomoko moni na on profiter opesa famille Kaembe Mobimba donc baya Wivine baya Swaze ya Yolande badushka donc bagaela donc toza ebele bakati donc tozo continuer kokalinga soso na biso ndenge soso donc oyo toumisaka ngo mingi te eza kaka ekomi mwa rouge moke kolongola ozomona donc eza juste kaka moke kaka boye kolongola donc toza na ntina ekauka te eza kaka juste kaka mwa couleur moke kaka tolongoli totie kaka mosusu bongo donc tokausaka nyama te soki tokausi ezangaka goût kaka boye koki nango boye ekoti nango Diane yo tunaki nga olobi Madova est-ce que ndenge okotia yango lumba eza intéressant kaka il faut kaka tokalinga yango oui il faut okalinga oyo ezalaka mpenza kokalinga te ezalaka soso tosalaka ya mosaka prochainement na kolambela bino yango donc soso oyo totiaka mosaka nde ezalaka intéressé te ya kokalinga ezalaka otokisi yango boye soki elembi nango otiango na mosaka mais oyo ata tokotiango lumba tozo oblige tokalinga yango Diana Diane balobi Diane mwana lushi donc réponse na oyo yoki yango bandeko kande tokalingi soso na biso ebeli yango tozongisi yango na nzungu tokomi na étape okalinga siko tomate na biso tomate oyo totutaki tomate na liboka na biso totie yango matungulu yango tokati et puis totuti oyo ezali poivron na poivron wana donc totie na ndembi yango tokomi kokalinga yango sikoyo donc nde tozokalinga yango boye po okalinga yango malembe donc ozala no presse te kalinga malembe ti elongwa solo nyonso ya mobesu de tomate bazala nango presse te bamosusu omona kaka boye omoni asopi boye direct azwi atie na biloko non tomate eza na droit ya kotoka ekalingami kitoko solo ya mobesu nyonso esili donc kotikela yango ata 40 minutes ata 30 minutes soki na moto makasi 30 minutes otikeli yango mpenza ekalingami solo nyonso mobesu elongwe nde tokoki kokitisa totie na soso na biso donc toza presse te totika yango na moto vraiment elongwa solo nyonso ya mobesu solo nyonso donc tomate na biso eza awa natie tomate ya mbuma kaka nasaleli tomate ya boîte te nasaleli kaka tomate ya nini ya mbuma donc naza na nga na besoin tomate ya boîte te na kati ya soso na ngai kotambola pona moni awa donc honorable atunaki ngai honorable ne pie na bela ogi pie na bela na kati ya lushi atuninga Madova lokola eza ya lumba est-ce que okoki kotia yango mpe tomate ya boîte oui pourquoi pas bamosusu bakoki kotia tomate ya boîte otie mpe ya mbuma mais na ngai honorable na nga naosalelaka ya mbuma naosalela ya boîte te nde sikoyo tokomi na etape kande elobaki totiki tomate na biso pendant 40 minutes tozongi awa tomoni mpenza solo nyonso mobesu esili sikoyo tozosopa ngo na kati ya nzungu na biso ya nini ya soso soso na biso yango oyo tozosopa tomate na biso na kati
moni ndenge toche sikoyo o baluba balobaka chiribwalweni zolo a chiribwalweni donc soso ya lumba lumba yango yo na sina kati lumba lumba nanga nazo chango sikoyo étape nango ekoki BBC misamu bibishi misama tunakinga madovo rocha ni lumba lumba na yo donc a lumba lumba yango yo donc bino moko bomoni ndenge na che nde na che to sauce boye na che lumba lumba siko na ina cha kaka mai na kati BBC mususu azana lushi bibishi mususu ya misamu donc mai mingi te lokola soso esi ebelaki nango tokalingi et puis toche sauce na biso po lumba lumba na biso o toche po ebela yango esengi tocha mai mukie wana toche donc toza na posa penda soso na biso eza na mai mingi mingi te voilà donc yango totikeli yango boye 20 minutes nde toye kotala suite nango finiki. Bonjour ma chérie. Kande na lobaki wana toche lumba lumba 30 minutes tozonga nde tozongiawa. Donc nazotala soupe nanga presque ekoki. Donc tomate na biso tochaki a sauce na biso esi sangani. Namoni ok na meka mungwa. Mungu apena moni kitoko makasi balobi ke kitoko na misu kitoko na mnoko dobino mo boso mon étape ne tozoleka donc comme nango na suka aniki akala otu komelanga lobi madova ndenge ni soso lumba lumba wana nepse na lobi soso lumba lumba et comme presque na suka donc na minute oyo étape penda esili to bandaki ne bande l'émission biso tozo sukisa na kolamba donc aniki akala famille ki akala nyoso mbote ebele Arlette bambote ebele famille ki akala mami ki akala bambote donc na pesi banadine na pesi bato nyonso ki akala bisou ndako boko kapenda ke boko réussir eza ngo gravité eza nango pasité donc malé mbeka soko landi étape neto bandaki na ndeto komi na suka rien à dire yango ekiti Kande na lobaki émission na biso ma cuisine parfaite ya Madova. Donc nde to bandaki makusa na biso ne bandeli ndunda na biso toche solo na kati et puis soso na biso na lumba lumba na kati to komi na suka. Donc na expliquer en détail. Donc balobi wana penda soki o comprendre ngote na ebite donc elubu na bino yango bo s'abonner bo partager ba vidéo donc musala tozo sala mingi na ONG na biso eza pona ko soutenir bana oyo ba bwaka na nzela do ba malformation ba mso ba toza ba aveugle toza na bato o ba lobaka te bazawana toza na ba bana mso baza mitu détraqué donc toza na ba papa na ba mikolo na bana mikie centre na biso etondi tala ba handicapé ebele na ba normal pe baza kuna donc yango wana tozo senga soutien na bino ekozala nini soutien na bino ekozala soki bozo bwaka mwa ba lien pa baninga na bino tango bazotala ba vie na bino ezomata ekosala biso bien pe tango bozo s'abonner tango pe bozo partager ba vidéo na biso pe ekozala bien makasi pona ni YouTube tango banda kofuta mbongo wana ekoluka sunga bana wana ba orphelin po balia ba melamai tozo tangisa ba musu ba classe surtout soin na bango médico ezolia biso mwa été donc soutien na bino ekozala kaka ba vie na bino na ba partage na ko aimer moko pe bozo commenter balobi muto akoka na mukilo azate donc tango bozaka moni ne na sali cuisine nga MC yo ebi na façon mususu ko kipe ko lobaki Madova modèle olambeli soso wana to modèle olambeli gimana prochainement lambango boy donc remarque na bino ekosala nga bien makasi donc na ozonga souvent merci mingi et pa ya dadi Jano Kashala na momi bisika bazali bambote lisusu ebele nazotika lisusu oyo alobi oyo soutenaka biso pe lisusu papa Rifin nazotika yesu na maboko no nzambe
Rifer et Colomba ndengazo pour soutenir biso na émission na biso ezo sala biso bien makasi azo partager azo liker moko azo soutenir même émission oyo ma cousine presque parfaite tenzamba lola apambolo bisiko vandi papa Rifer et Colomba donc nzamba zong solo ebele bisiko bimisaka pona ko soutenir émission oyo donc na PCP batunyo so bozolanda biso donc ba morenanga ba ya ba mama ya ba papa ya bana mike Kande tolobaki tobandaki kolamba biso comme na suka biloko sikoyo eza na table. Bon, tozo prier comme ça invité na biso balia. Tokangi tobondeli. Seigneur na commission tondio parce que ozali mo konzera continuous. Papa na tiki lobo na loboko na yo nzambe. Bisika mbongo elongwaki nzambe zongisa ebele. Papa batela pe ba o bazokolia nde tozobanda kolia ti kosuka na biso nzambe ezali boso pe sima biso kinya na Yesu ezali kolona yango na bele makina neso purifier biloko sanctifier yango na komba tata pe amon appel mon centre. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Mama di mama, la mungu ndio. Sabu. Bon, bon. Pas Jégija, donc tu reviens maintenant Zolo pour Jégiji. Vraiment. Ça va bien. Tout le monde en a déjà dit. On va passer. C'est-à-dire que vous souhaitez que ce soit diable. Mais quoi ça dit? Oyo, eza ndo ndunda bitekute kuna solo. Toche mongu bankati. Ah ok. Bitekute kuna. Ah ok. T'es pas tout ça on a eu à fond à yeba. C'est ça. Nous on est au compte avant nous autres pays ça et la manie. C'est ça. En tout cas bon appétit hein. Merci. Ado. Solution bimawa. Biso la to ya wana yani ngapo. Sasa ndao pembe mtondeni. eloko nyonso okoli yango na mapa okoli yango na makemba okoli yango na kwanga donc nyonso kaka ndenge eza wana biso tokoyango na Tu recommandes on peut na ba papa. Ba mère balandi émission. Ba mère balandi bolandi émission wana. Kobuka na te. Mère ne bino landi émission ndenge ba expliquer bina ndenge sala nini. Kobuka na te. C'est la mon père. Et puis week-end prochain tango oyamba ba paya. Ko créer bango ba beefsteak te ko ba frite te. Betela bango boro. Ba bio. O na bio ya bio. Naturel. Même so muna na ba paya no ba nobengo mere. Tu yo so lengo semaine wana. Invité écouter boss. Les habités écoutent moko bimi impeccable. Écoutez vous. Rien à dire. Vraiment bio. Merci na cuisine à maman Mado. Ah, ma bana Jules ouais. Ça va. Nzamba za lokumu. Aka sanzolo. Intubi akacha. Pingie utukaji tufyo de mo ile bianza. Shima. Oh ile bianza. So maina bumbana beno bakaya kabaka tena bia kasha bia chibaka ni kalemba. Mama Mado va ebi ke lelo ikozala samo de ka matériel non. On a 3 boules. Ebi ke biloko avie modéro ngande mutu na longola rango ba nosto. Maintenant ce mal on va forcément pima vers les alakati hein. non pima vers on na moni tse ba. et ça so ba Ça so ba yeye. Ya on a tout. Connexion. Parce que on peut savoir situation sur place. Mais bien on qui émission on est bandeli. Donc j'espère que vous commis parce que c'est impeccable. Un bon méca, bon yo opsi to yo ki. Chaîne YouTube ONG7, Babi ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV. ONG7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle. Idée professionnelle. Chaîne du nouveau. Pas comme des autres, quoi. Balobi, Awande, place Makambouizali.